capacité les rois de la forêt na maison mère na ba na temps et sali na ba invité au pays les rois de la forêt ninga biso bato ki sasana tout ça rappelle information mbala moko direct à likolo to bi ke ba invité belé ba osana concert za concert mo boy par exemple boso pété abeta Jean aussi avait joué bango ba beta concert ya mabe on les a fait ta musique à Congo té Djenga Liverpool so sérieux ni ngala ça na biboye sérieux ni ngala combattant fallait coupe avec tenu aussi on beta concert on a au mutne ça yoro a beta concert le là concert au toile to c'est la ouais raté a beta concert ya loyenge innocent autolo bango inos biye moko mutasali featuring na rebo alobi ango alobi que les padres a toujours une bonne relation na rebo chulo obiso to lingaka alobi so loko OK le seul label Misa Star na Congo eza rebo eza fait la production et ça que aux musiciens moi si au commissaire moi si na yo ba la belle belé le kabongo donc il sauf ka rebo changer manager pour nga tala nga vi na ngeza TV pour to za TV faut to ba mambo eza na actualité eza na TV ba montre pamba ba mission ba souffrir ba tamba makolo si ko soto le bien biso comme mabe to biso comme contre orchestre bi na fila uta toujours rappeler kaka ba mais parce que la petite na mo Bérange na bisio eza nango danger te to za ba congolais to sala ka musala na bolingo ya nzambe to ça musala bolingo nzambe to se comprendre na auto zo sala na auto luka ba comprendre nini to loba c'est rigolo ça va monter on va bêter d'abi no tu boye non ça me temba ko ça ngaité mais na bi o yote na lobela batuba ça kaneti comme adversaire à faire alors que faire ça monter on va bêter faire après ça ba chiki to ba chance faire après ça so tali faire rigolo auto pesa Jani Pacha a chance que bato makelele ba kolinga innocenté par rapport à capacité innocent azana ngona o innocent komi oui innocent na ba vérité innocent na ba vérité te ko c'est la biso babandaka kokosa biso yango innocent binga na sa vie nanga réel na osala ba besté et ça normal moi na muke na 24 ans sombeli maman na bango lupango pa tonginda ko 3 niveaux bango ba sala ngote to sola bien ata ba succès boza nango ba dozo souffrir na ba orchestre na bino danseuse kutu ba santé kuna boy ba danseuse tu ba voyager les avis privés to so ils ont ba orchestre ils ont ba musique explique ba Hollanda ba comprendre boko si batu on nous le bavasi ba na cabine na centre ba filmer na ba on est cabine na centre après ba larguer na réseaux sociaux donc car réserve le kuta azabe na la payer carte te biso sombarage papa Hervé a autobeta concert na Abidjan mais papa Hervé Chers internautes, je suis Rézi Makengo, je suis content de vous savoir, très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Touch. Abonnez-vous massivement à Andé Makamou, à la première Djenga Liverpool, le Gaulois, à Babim Kolo, un défaut, à Nini le Gaulois, ça rappelle bien quoi. Je suis avec Djenga Liverpool, le Gaulois, tout le monde sur la mouquée, merci à Bandegonion, sur la zone d'Abisso, maman à fille, depuis la Suède, maman ma solo, on est là, mais plein d'artistes qu'on a mon arrêté, tu vas en assez. PDG Milando, extrêmement bon. On est ensemble, très simbongo. On est là donc. Djenga Liverpool. Ouais. Ici, Makengo. Non, c'est capo. Tu goûtes à kala, quand même, balandina bisopé. Il y a concept. Touch. Donc, mais il y a mingi pour faire rigolo. Les padres, Nika Boronina, Jésus de Niance, Motoyambo Pazuria, l'homme d'harmonie, l'homme de dynastie. Papa Hervé, papa ya musique à Congo actuellement. Il y a gouverné. Il y a gouverné que na ba nombre de vies na koyemba mabe pour ce qui totali lelo. Belle voix à musique à Congo. Belle voix musique à Congo, c'est fait rigoler la génération d'Abisso. Mouton contredire Ngaï, mouton Loba, Kenda Yongazaki. Ça n'engage pas qu'à moi. Attends d'abord, Toyebi, Soki, Tolobi, musique à la galerie. Il y a le côté aussi que ça batteur aussi la lobby on a bateau maquillé les côtés bandette.
Voilà musique à ba galerie. Il me semble que tout expliquer ba tout ngai ni pour ni contre. Malgré na défenseur à faire rigoler mais faut tout le ba vérité la musique à Congo ba 10 ans, 15 ans, 20 ans pour ba comprendre. Sur total les musiques à world à Congo actuellement c'est Inosbi. Félicitations à les padres Nika Boloni félicitations à Biro na biso tout. Il y a Jet Set, Oyo, Moussa les autres qui Kitoko, Moussa les autres tambola Kitoko, Nangolo, ya Tatan Zambé, Mozali Salikolo, Nassé, DG Blaise Polo, Maël est belé, Moussa est belé, tout le monde, de Moussa les autres qui na pesa siko kaka balandi na biso ya bagolois na bagoloise na pesa mbote na ngai na grand prêtre directeur de communication à Jet Set Tracy Eleza Oyebi na pesa mbote na ngai na grand prêtre bato basimbisko les padres ya Pichu Botongo yebi wana baza ancien ya Guilhem Avakala na pesi mbote na Papi Mbala maître Jip Bilanga Makofi wana sentir les padres na pesi mbote na nga lisusu na baya visa mponda Junior Munda États-Unis wana bato bazarana les padres Elkin les padres ba bon séjour na poto dans 2 ou 3 jours faire rigoler dans la Congo donc makamboza kitoko tout ça toujours na inde 3 pour la préparation il y a Casino Royal de Paris ba répéter déjà lobby tout ça on a lobby mardi jeudi Petro Rosala les padres Azawana pour les padres dans milieu lo makasi bobo sanate ba golola ba goloise Casino Royal de Paris biezote kama bosomba billet partout billet ça dit en Afrique batbayebi numéro à DG Blaise Polo encore sur la peine à DG Blaise Polo alors je la une solution il y a billet brisé biso tout ça ba golois biso tout ça musala pour faire rigoler biso soki tozo koma lelo oyo to komi eza pour faire rigoler tout ça la ba ingranté donc bah tu peux pas contredire bisoté pour petit à petit na komba faire rigoler toujours évoluer moké bien on a essayé merci na ba golois na ba goloise na ba gladiateur faut pas soutenir ka biso surtout risé oyo un message mot clé na ba golois na ba gladiateur biso tozo défendre faire rigoler na niveau mondial pour même biso to salara etala maka monde entier donc tout ça international donc le rôle tout ça international faut ba golois ba la rappeler na respect na biso nde to na respect na bango to lingaka ki ba golois ba toujours en forme et super en forme merci na putain na ba soutien ba golois tout merci na ba gladiateur merci na ba tout ba koma ba like l'émission na ba partager ba ton ba page na Liverpool le jenga aime de serviteur à Jésus de Nias manquons il y a ba fumu il y a ba porter parole jenga Liverpool le baiser ayo ba réponse c'est ça OK jenga Liverpool to bela ba conseil ma concentration c'est une émission tout le conseil puisque le conseil est yélé Venayo de la forêt Igwe quand on a Venabiso Venabiso voilà merci pour l'action merci Venabiso Venabiso ouais ensemble on va dans la zone de Paris en septembre toujours faire choisir quoi Paris bah on presque bah de gaz bah aussi bah te belé bah construire la poto alors vie il y a bah combattant to yebi en mode les qu'il ça dit bah combattant bah te bah la lité. Est-ce que le concert nous sommes quoi aujourd'hui il y a une zone aujourd'hui il y a Fabregas aujourd'hui il y a mon pas mon conzi les padres voilà est-ce que voilà naba combattant naba concert wana Jungle Liverpool aux analystes nous le faire régulier comment on va concert on va combattant aux sûr que retenir par rapport à ba combattant baza ba ndeko na biso ba congolais litio to zalaka na ngo biso tout na bato Kisasa biso tout bato Kisasa na bato poto place tout congolais ali litio to zalaka na ngo déjà président Fachi Beton akoma déjà président et ba combattant nyoso donc kimia vraiment ekota ba ngo moko pe baza na posa ki ba mona pe ndule ebeta sur na poto ya ba congolais Gims auto beta stade de France maître Gims légende d'aba congolais depuis musique Congo banda muta commission na niveau au Gims a commission azate maître Gims auto beta stade de France puis maître Gims a battre record la journée à l'idée na stade de France na Michael Jackson aza congolais le kola ngala yo oyebi ba tutu ba yebi monde entier ba otala biso donc concert na poto ba concert tout et ça ba concert zongi poto za déconfiné problème ezaka il faut ça la carte ya vaccin il faut ça vacciner soko za vacciner au côté no concert il y a les rois de la forêt le 7 septembre
na Zénith de Paris concert wana ils ont bien on dit fête ya musique ya Congo pour capacité les rois de la forêt na maison mère na ba na temps où sali na ba invité au pays le roi de la forêt ninga biso bato ki sasana tous rappelle information mbala moko direct à likolo to bi ke ba invité belé ba osana concert za concert mo boy par exemple il bosse pété abeta Jean à la famille aussi avait joué bango ba beta concert ya mabe on les a fait ya musique ya Congo té Jinga Liverpool so sérieux sérieux ni na biboye sérieux ni ba komata fallait poupa avait tenu aussi on beta concert na o mutne ça yebo té abeta concert le là concert to les to c'est la raté abeta concert ya loyenge il y a toujours ensemble Abidjan ngai na pe sa programme ya ba musique ya Congo programme ba concert to ça nango il y a beta concert d'ailleurs mabe concert ta la maraté concert na quoi concert biso tout yebi concert na quoi bazo yiba oyebi kasi na longo lio ba tout ba yebi beta concert à mabe concert wana a beta net na kabinda santé ba na RTNC ba yiba ba plans ba téléphone ba montre mais ya to lobi ka cité biso to lingaki musique beta bongo te na poto biso lingaki musique beta calme ba ba koti ninge ba na kota ba concert ba papa wemba na kala ni ba na kota ba concert ba kinki stere meni na kala tu disais tout ça quand même sérieux ningo lobi tant to le ba les rois de la forêt aza muninga na yete moi je comprends pas les gens qui nous suivent bah ça comprendre yo lobi ki ba ko beta bon ce qu'on a bien disait yo ande ko na to sola bien les rois de la forêt aza muninga na bisoté aza père ya musique ya Congo actuellement tolingi concert né za calme au message na repesa ba combattant pe le 7 novembre le padre aza na Casino Royal de Paris tolingi pe kimie ça là au Casino Royal de Paris et ça concert moko doux tendre on est à concert à Mindele donc voilà que déjà point d'interrogation entre parenthèses donc muto ko toucher à ça té soki to yé na kilelo vena biso Félix Oazé quoi annoncé biso pe concert na ye moko a bongo et ça na Lyon soki na se tromper ba programme te fallait ba tinde la ngape pour na mémoriser ngo poto panza sangone to mesano panza sango Villanova pe za na concert na Lyon kaka na ba novembre na ba octobre on a donc déjà poto fongami nango ba tout bo somba ba billet ba concert na tozali biso za mutema mabete to lobela ba musicien congolais mais to se participer na combo ya fait rigola to lobela nga lobela papa wemba za souté papa wemba oyo lelo abimisa rumba na biso et comment rumba moderne c'est papa rumba na défaut ndatika rumba na défaut lelo abeta ba rumba kanda ba eba Congo na rumba na papa wemba ba ko eba Congo lelo na world na maître Gims Mombi na Inosbi non Pochaka aza na niveau wana te ozo reconnaître que non il fallait pour aussi ça fierté ko mboka o na biso ke ngala tanga bato basana ba niveau neti papa Mombi na disque platine tout le monde ba disque platine ba disque diamant autant ba niveau kasi na biso bato ba niveau ye gomino na ba niveau world innocent to lo bele point innocent abandi musique na world kasi world kasi on a biso world kasi bomba lo ba world yo to biso bi ko to ba world dango kai bomba lo ba world biso peut bien définition world to lo bango souté ba tout ba comprendre world banda ba world na mboko to bi na biso vérité change na ngote mutabanda ba world na mboko wa misa world ayebani na ye akufa to sans vie non azali a vie azan vie na world day bana mboka ba papa wemba mboka ba pepe kale Congo da to beta musique world na biso on papa mboko pepe kala uta yoka banzemba ya papa pepe kale te neti vena biso sac la autour ba TV ke na Madagascar mutakanga grand-père bosi bosana na Zambie mutakanga mama chala mwana tilelo mamu chala mwana Zambie mobimba tilelo mamu chala mwana kaka na tuko to sola oyo onora ba autour bangwa donc mis congolais ba leader bazana ba capacité na ba mboka na bango oyo bango baza pe danger on a minute au boerisé Inosbi Nzembo na ebeta na match ouais loba Jinga Liverpool qui m'a question featuring oyo Gaulois featuring oyo Rebo ça na innocent et ça na carte la belle ya fait rigolo comment featuring wana Rebo ça na Inosbi et ça na carte la belle ya fait rigolo tiens comment Inosbi expliquer yango Rebo aza toujours na ba relation na ya bien
na le padre ni Kaboronina les seuls labels et bimisa star na Congo na ngambo hata kwa bakabisa na boso opposer la question innocent utolo bango inos biye moko mutasali featuring na Rebo alobi yango alobi que les padres a toujours na bonne relation na Rebo chulo obisoto lingaka alobi so eloko OK les seuls labels bimisa star na Congo eza Rebo eza fait rigoler la production eza te que aux musiciens moi si au commissaire moi si na yo balabel ebele le kabongo donc il sauf kaka Rebo changer manager pour nga natala nga vi na ngeza TV pour toza TV photo le ba mambo eza na actualité eza na TV sauf kaka Rebo changer manager donc félicitations à Rebo chulo osa musano kitoko fait rigoler mon star Missa Star yebisanga la belle ni na Congo Missa Star oh le loto la lipa par Rebo le loralité à Rebo monte à Rebo ezana zando to sur la mama succès le lot tombolo ba succès bo comme sanga le lo awa ye kasi bino bolinga lobela ya fait dans le bateau belé balinga lobela ya fait rigoler te na bino on a che ba tutu bino po bino po journaliste il y a des journalistes bazana ba est-ce que pose ma question fait rigoler te na ozo poser na bien bino bolinga lobela toujours le mamba fait rigoler te bala belle salama awa Rebo azo paté kaka a betina innocent awa quelques minutes 1 million de vies bando qui peut babimisaki mais na ba streaming innocent gagné bango oyebi a chepe générique ne moka kala soki nini innocent boaki osa na niveau te innocent ta simbi world de musique ya Congo actuellement ya te pour biso doza faire rigola pour to kumisa innocent et ça la bino passe biso to lo ba musique ya Congo présent qui innocent to qui de Beat Award 2020 si on a minute aucun musicien congolais nominé na Beat Award modim la innocent fort aza congolais biso to pesa information na bato ba kufa na ba grand kani modim la innocent fort c'est ça Rizer mon boye ba fanatique ba Hollande ba comprendre que ngai naza nga pena bien na musique yo mozo lingwa na polémique au moins ba polémique ozo na ngo au moins te fanda ki boye moto songi boye donc émission da voilà émission da donc likolo ba to comprendre biso tout ça toujours concentration pona Casino Royal de Paris bon c'est distrait biso te attends de bel mamba inos bi bon compliqué biso te tous en distraction te tous a pe na tous à la paix troublé tout ça tout là il a fait rigoler Inosbi c'est un Congolais comme nous comme tout le monde alors ça musala na kitoko na Congo de lo photo betele maboko tant le beli Fabregas sur beta na Lyon c'est un Congolais on a le faire rigoler fallait pas le bela Fabregas tant obi ke bina fila pesi ba musicien na ba kara aucun musicien congolais pesa musicien na ba kara question bina mbongo na pesi ba musicien na ba kara na salango bato ba lo ba ngala danger bawe la ba montre pamba ba mission ba souffrir ba tamba makolo siko soto le bien biso comme mabe to biso comme contre orchestre bina fila uta toujours rappeler kaka ba mai passe la petite na mo bérange na bisio eza nango danger te to za ba congolais to sala ka musala na bolingo ya nzambe to sa musala bolingo ya nzambe to se comprendre na auto zo sala na auto luka ba comprendre nini to loba c'est rigolo à ça remonter on va bêter d'abi no tuboye non ça me temba ko ça ngaite mais nabi o yote na le batuba ça net ya comme adversaire à faire alors que faire ça remonter on va bêter faire appeler ça ba chikito ba chance faire appeler ça so tali faire rigolo a auto pesa ça Jani Pacha a chance so tali ba matadien ando beta pe l'orchestre va pesa chance te so tali ba Nicodème so tali ba ilungo tali ba otali faire ba mission belé masana biso pe nani masana biso pe designer voilà ça musane kitoko donc ba la faire rigola ba so évoluer kitoko par rapport faire rigola évoluer à kitoko so y papa évoluer à mabe obimisa ta mwana moko te yo lo ba ko sa danger obimisa nani pour faire mutabi on ngalo lo bela ngai na so expliquer kaka mokilier comprendre faire mutabi sa génération au papa to so la bien to so la vérité faire mutabi sa génération oyo yaya faire mutabi sa génération au masana ngai vous êtes mis à pema tina c'est to ka émission pour ngalo sa boulot na ngai non ça bien sûr j'ai Liverpool on le vit que yende ndamisa bana
oyende moto ya mbinga na émission na yo yo comme tu contre faire non oui c'est nga non faut à la journaliste non faut à la journaliste ko ça te que ça na émission boye oza net parti oza net biso nga sala ngai biso to le la faire rigola vas-y biso le la faire rigola tout ça quand même c'est ba to so manda ba comprendre mais on tourne le beza vérité bon ni na lo ba lokuta c'est que za Congo nga na lo la faire na lo makamba ba tuti yende so na mamba ba to ye nango nga na lo la faire rigola nga lo la ka faire à part ba détail mususu aya le kuta te no beto masolo kuta ndeni faire temps on a dit que faire rigola la génération les seuls musiciens ya ba jeune boyaye mbana franc congolais c'est faire été siko yo zalaka wapi yo yebite ayemba na pepe kale ayemba na vejo ski ya mbukuta ayemba na ba grand tout ba papa yemba vie siko makambo la photo lo bakango te po bana ba 10 ans 11 ans bana botema kina ba 2000 ans na bana ba aussi ba 20 ans ba comprendre histoire biso le bela histoire biso le TVT ke o to ba no finga ba ni ba kenkana ba mutalika ba sala te ngaina biso to zalaka contre mututi biso to tanga komba ba tuti po muta okena mutu pai azatenga aza faire rigola muta sala muta azate papa muta yibi mbongo gouvernement azate muta violer azate donc mama musique yo même papa wemba akangisa yango ba tuti papa wemba ba finga e ba traiter na ba dimension tout kende ba finga ka yango ngai yo tikna pardon yo poser la question ngala continuer faire rigola les seuls musiciens congolais génération na biso abetana wenge mona muke na yebi ngote à part franc congolais na est-ce qu'on a kilelo les seuls musiciens congolais betana wenge grand wenge ba longwe grand wenge ba ke basali maison mère oyebi oni fait rapport tatina maison mère même ba fanatique maison mère ba yebi ata lelo to salara ba un grand pour le mokile comme ya ba un grand to wela intérêt personnel à mike tout le monde il le fait rigoler à longwe maison mère à quel marquis à pessima comme les marquis à yé quartier latin na panza quartier latin ce qu'on yebi histoire c'est faire rigoler tant yé quartier latin ba tout musu ba profiter ba évoluer pe na ba carrière solo na bango ngana yaka na ba argument pe ba point visa ba concert eza les seuls musiciens congolais où il y a Panza quartier la tête c'est faire rigolo là les lobes tout babima tout peut on faire un quartier la tête à 100 kg à un amour intérieur à la succès na yé ba monsieur ba succès là qui a Koffi Olomide double king biso de loba vérité biso est-ce que maman beta maman sola na okosa que tant on fait railler à s'imposer mais les seuls musiciens il y a un contrat la musique à Congo la génération de biso ba jeune attends à l'époque à les salamate c'est faire par rapport à talent la capacité na voix na yé wazaki nango na âge pas zaki nango et c'est nga qui quartier latin ba signer contrat na faire rigola ya na mbongo faire rigola ya quartier latin na mbongo na yé bien ngote ti yé moko pa lo bango na nzembo na yé pharmacie biso lo ba vérité pona bango to ba hôtel ba comprendre que l'hiver pour la vérité alors bango na nzembo na nzo kwa téléphoner lion zambe côté sécurité na pharmacie kasi nzo ko na mo po mo quantité lion et ça fait rigola a utaki wenge le roi de la forêt yes ko yanga commande ke ba tutu ba yebi ke ta commande ke se fait rigola ta ko mako luka apumbwe asala ba makambo belé akende États-Unis apakola ba poudre ayemba na ba erkeli ayemba na ba buba mais na nyo so sali Inosbi a gagné kaka na 10 ans wele apakola ba poudre amati ba avion Innocent lelo de featuring na Daimod na Damso il dit tous les featuring on de kasala na vie na ye maître Gimi ça confirme que feature à musique à Congo légende pour les kabiso tout c'est Inosbi na na ebita battre record depuis musique à Congo ezala ezalate na muto a voyager na ba buba asali na ba whisky mais biso tout côté na streaming tout côté na YouTube tout côté na plateforme tout total à niveau Inosbi a joué évoluer on biso tout la vérité ils soit ba ndeke bato makelele ba kolinga Innocenté par rapport à capacité Innocent azana ngona o Innocent komi Innocent na ba vérité Innocent na ba vérité te ko sala biso babandaka ko kosa biso yango Innocent binga na sa vie nanga réel na sala ba bezité et ça normal moi na muke na 24 ans sombeli maman na bango lupango pa tonginda ko 3 niveaux bango ba sala ngote to sola bien ata ba succès bozana ngo ba dozo souffrir na ba orchestre na bino danseuse kutu ba santé kuna boy ba danseuse tout ba voyager les avis privés to so les ama ba orchestre les ama ma musique danseuse ba santé kuna oh à voyager te les ama ma musique to sola bien biso to ba vérité la vérité na biso to lo ba tu ba sana ba 10 ans 11 ans ba na mike ba landa rapé ndule ne biso to sala ba comprendre que to lo ba nini donc félicitations na ba tout bolinga faire rigola les padres ni kaboroni na faire asali musala na 10 ans au kitoko aweli ba vite aweli ba trophée mais atikali ka belle voix ya musique ya Congo
nani ayebi te nani ayebi te toza bato tosolaka bien toleka na tv mpona kofinga te bato bacomprendre nini oyo biso tooluka na nini tooloba message ezala capté partout dans le monde toza na tv mpo toexplike bafanatique ya la bonne musique oyo fere aza mpo nga naza fere fere ateka apakolaka bapoudre apakolaka alata bamaneti mpo mpo kelukaka bamusicien meme bafeaturing apo bafeaturing yango nzela ngai nazosolola bafeaturing yango keloba na yo moto opose nga question mais bafeaturing yango ezokoaporte rien na musique ya Congo oye na ni disque diamant ni disque platine oza na jet privé te oweli mbangu na 10 ans mais grand poète innocent abattre ka record batrophée eza normal ya lokuta bapesaka bango awa batrophée mobo yango ino asiba alobai dimanche na tv bino bowela disque d'or ya France c'est que vous êtes des sorciers ou des sorcières bozowela disque d'or ya France eza pays moke et ekota na Congo combien de fois après na degré musique ya Congo eza po musique ya Congo eleki musique ya France sauf ka Congo eza pays mo boyebi oyo esalaka na oyo voilà ba tout mais merci vraiment sérieux eza te ceux qui tofandi totali fallait disque d'or ba congolais ezala la capacité ya musique ya Congo na oyo musique ya Congo pesi na monde po ani to wela disque d'or ba français c'est que tout ça ba ingrat tout ça ba immature photo ça la ba matière pour makambo kende liboso pour musique à Congo et avancé. Jenga Liverpool merci Nabi que on se déchaîner ma casse Nabi. Na se déchaîner te na expliquer ba réalité ba fanatique na biso. La musique à Congo une réalité biso. Yo bisa na ça va tout. Basa na pe bosolo na musique to le kana chaîne wana te to le ka ba débat boy. Bosolo na musique ke biso ba to faire to leki ba to pe ki kwa sengani ba leki ba to pe Fabregas ba leki tandis que le blasco musique à Congo ba o nani o musique à Congo nde ba politique mais na bi ke ba idée wana pe kota et salama même nga mona ko la grand poète en privé alors le bango basa bosolo na musique basa la bosolo na musique et le ka na bosolo ka chaîne wana ba ka bosolo la politique ko ya bosolo na musique to expliquer bato makambo faut expliquer la TV normal ba comprendre Djinga Liverpool merci beaucoup pour nebi ki a yokumara opela ka sakanate Djinga normal Djinga Liverpool dynastie hein tout le nom dynastie parce que dynastie za wenge dynastie za wenge plutôt alors tout le monde ba monsieur belé ou ba collègue il a fait le la de Niance ou ba JDT basé belé ou ba intégrer dynastie hein na projet wana mais tout le monde ba mise mususu na kati wana ba mise mususu na kati wana ba répondre te basé belé hein ba répondre te aux gens on ndenge nini ba bi que projet ba biso ba projet wana les engagés raillé parce que ba bi projet na il fallait ne ouvrir à na projet lo mo ndenge wana hein ba biso ba été ça ndenge ndeko nanga moni mamba dynastie esili mpo moto abanda kocomplike neti abima danger aluka batitre eza ve na biso na coste awayemba na dynastie esili nani sufa babandaki nde koluka nde kaka bato mpe batya ye mpe kaka yebi ka monde ande ekoma mais awayemba na dynastie grand chanteur ya mboka oyo la génération grand chanteur de sa génération la génération to ba de sa génération na biso toza donc ayembaka bien aza mpe mwana wenge mpe ya solo quoi ayemba intervention rapide eza bato bayemba nano intervention rapide eza bato bayemba nano intervention rapide les padres sont là bato bayemba nano intervention rapide yo moni papi kakola aza na nzembo na dynastie mpo abeta na intervention rapide moni niveau soit il y a une intervention rapide, soit tu as une manette à laquelle elle est. Si vous avez mon wenge, vous écoutez la wenge, salama et bêta de Bercy. Donc ça bon moi. Bêta déjà parlé des sports, des ans de bon côté, mais ils ont beaucoup plus bateau bayemba kaka. La génération wana bande intervention rapide, toi qui t'attire na bata les pattes à l'ongwaka. Est-ce que beaucoup plus pour na monde na moi idéal les pattes et ça bateau bayemba intervention rapide. Pour côté la bateau. Premier il y a un niveau à côté. On voit maintenant attends. Toi grand chanteur oui. Grand chanteur. Et puis normal ça est fier. T'es ça comme ça la fière. Na quoi par là, ça la fière. Tu poses à quoi par là.
Et ça, quoi, la musique. Vocabulaire a problème. Musique, il va ça la non, papa. Bango niveau, bango tout basa patron. Bango tout basa la poto, bango tout bana bandako, bango tout bana bana na poto ba futa bango. Donc muto azanga mbongo na kiri wana sate. Nani yebsanga. Vena biso selo azanga na poto bana bana poto, vena biso bill. Attends que ça bana na école canadien awa ba futa ba $5,000. Patron Bill Clinton. Azana bandako, vena biso la costume vraiment patron ko depuis kala vena biso Melia patron ana banda kuna ba salongo tonga tonga vena biso faire ego la route kolobate yekutu Jésus de Nias asombi susu Rolls les pattes asombi Rolls l'autre là appelé petit car te car on est le kuta wala car le kuta taka bate taka na niveau zela mamba car risé la kati hôtesse to le belongo to moni que ça le kuta to bengi bato à Londres to bengi bato à Paris car et monanité na niveau na ye kande tolo baka ndenga koma ka ndeke lelo orchestre makelele box soni na niveau na bino bato makelele bokotina place so ba benga ka pa mère moi salara na usine ya barrage c'est là mère mo benga ye place moi na place mère ala sara na usine ya barrage mère mo ya congolaise la France a ça la usine ya barrage et na usine ya barrage basola bien na père ba moi na père ba moi na ba bio moi na père na bango asombeli car so basola bien basola bien na père voilà ne père ezaka na moto ko kebe na moi na kabinda santé ils ont acheté yo mo enga shengai na ba fanatique ba Hollande ba comprendre que boko si batu ndezulu ba fasi ba na kabinda santé ba filmer na ba on est kabinda santé après ba larguer na réseaux sociaux donc car eza le kuta azabe na la payer carte te biso sombarage ba père fait a auto beta concert na Abidjan mais papa va côté a auto poto a auto aussi ça ba clip na ba contraire ba concert na a sombi Rolls au moins musique au moins que musique est côté mbongo a somba qui range a auto qui Abidjan a beti dendoule a beta le 20 février na bisa batu tout ba ebina le 14 février des productions somba range a Kesusu Monaco a sombi Rolls tout ça d'abatu Rolls so bat banda le couteau à kalaté Rolls connexion sika 2021 pour on va car kala so tali Mercedes ba tchana clip ya vene biso mabele liste version kala so tali Rolls azara ngo version kala Lamborghini kufa on le mamba parking ten piano mais papa va mabina so makaya liboso mona makelele papa va so makaya liboso mona makelele azo mukanda liboso mona makelele asoma lupango liboso mona makelele ken piana ozara na village où habiter il faut faire au réfléchir avant le bama msuna TV Bautande bazua. Non, biso na fingi ba tuté. Na lobité azalaka na village peut-être azalaka sous village attend ba baza déjà éveillé ba bala Android. Village ba ken penezara série wana bena ba locomotive. Papa, ye village nya, ye outé village à locomotive, ba d'autres village à lo baza cultivé. Mudauti village à cultivé azan Android amateur avion. Elle na kosi. Mais baken bayana boatu. Yango mambalo baka mutu no esala bien te. Papa veut aller l'idée na bino, teto sola papa veut aller l'idée na bino na presque stabilité na no ya bana papa veut aller kolo. Po yo bana no ba wela ba mbongo na mama mswaza ndako libala. Vous avez la preuve. Mais ba preuve eza na émission eza YouTube. Bongo biso ba preuve ngo yo ba preuve ngo eza na YouTube wana. Bongo ba tutu ba mama na le kate. To sola bien donc ba golola ba goloise ya bino li faire pour yo. Jing 100% ni kaboroni na les padres. Moto yamba musique ya Congo, belle voix ya Congo. Voilà. Soki musique ya ba galerie toke makelele. Soki musique ya Congo, belle voix ya Congo actuellement. Locomotive. Les padres. C'est la locomotive boké kota makelele. Soki musique ya Congo, belle voix ya Congo actuellement Ferrego là. Soki world musique ya Congo actuellement Inosbi. Maître Gim Sakati Makambu. Et bote sou ba polémique té. Maître Gim Sala concert na bino ko même pas koyemba bossa ba fati le ya linga ba photo. Ka photo check. Fallait que bayemba. Pas bien koyemba na Gim cité. Il fallait bien matin morceau na biso à Congo. Biso de ngato sepela. Attendez ma papa oyemba, attendez au moment ya papa Madilou. Même quand le maître Gim Sala concert à terre Fabregas ba oyemba pour faire ça chanter. Mon niveau pour faire yemba bien. Pour faire pena ba olika pena to yemba parce que Gim Sala concert na yo zo wela ba titre. On a un disque diamant, on a un disque de platine, on a un montre à $20,000, le coût ça va $200,000. On a un jet privé, on a un BT Award,
Ozo ba trophée na bino bo pesa bino na ba gaz mawete kuna la Cameroun. Ya ba trophée mo normal. Locomotive. Locomotive. Bah trophée moi locomotive. Bon, bah Gaulois, na ba Gauloise qu'on avait réussi dans cette très belle chose. Ba Gaulois na ba Gauloise. Concept touch. Oh oui, Abino aime des serviteurs, il y a bisoto à Congo. Yo mo sepeli. Mo ni ke o sepeli. O sepeli po message les a capté. Voilà, tu vas à Liverpool, on y a ma propos ya Sankara. Ninga yo ko se des points moko boy. Que quand le bien que c'est presque dit Mbappé vient pas chercher dans la dynastie. Mais Sankara le dit que non, ouais ça quand la manqué pour manquer rançon mon monde. Te moni lelo yo batamité mama be bazar ndeko na ngai international journaliste monene. Mon dit on m'a noté le bas tout de suite dans le bas. Na niveau ya Sankara de Kouta ayeba ka komi na ménopause ayeba ka ozada na ménopause au préparer retraite na yo na niveau na déjà na niveau papi Kakol Azar papi Kakol la chef d'orchestre non na wonye maison mère docteur ba poué c'est papi Kakol Sankara za porte-parole simple malgré ça ancien ancien ba porte-parole a wonye donc baza fonctionnement oté Sankara manqué papi Kakol respect bilo mususu c'est bien wonye beaucoup de peine na mode non boyo kanisa mais ba inconscient bazana ba humain ni di Sankara de Kouta humain mais tu ça ba moni ba propos tenir bo c'est ça humain on est papi Kakol la chef net ngana boulot na bige muto la chef na les noté na bige les noms ba chef na ngana boulot jamais na ko manquer respect déjà papi Kakol la chef à Sankara de Kouta chef d'orchestre à Wenye maison mère le temps ba bige ba propos tenir ya Kakol po Kakol la bo moto que bango bazana intervention rapide Kakol la chante la dynastie est normal parce que yo Sankara muté mo ben yo pe Sankara ba linga ba benge ba pese nzembo oza chanteur te yo zela mo l'album e ko bima o loba o zombongo no ya marketing tous à mité ma bête papi Kakol aza grand parmi ba grand ya wenge pas à chef à Sankara de Kouta pe Sankara Koli aza papa faut ba makambo eza clair bana ba 18 ans bana ba 11 ans bano ba Koli lelo bana boto ba 2000 ans lelo bana ba 21 ans ba yebi ke Sankara aza papa donc tant on les TV ba senti pour Sankara ba mo ça ba baise alors le moment pour baise pour peut-être une senga mbongo kota bana makelele ba pesa ba mbongo mais faire aza na problème na hote Sankara de Kouta faire azara ndeko na yo ya wenge. Voilà. Si vous avez une guerre, vous avez un mbongo, soit au landara ndeke, faire un simple musicien. Il y a Congo, pas de titre. Tu peux faire simple musicien Congo, mais belle voix à Congo actuellement, c'est faire rigoler. Ce musique va aventure, elle va s'en carrer. Pour même Wenge Kabona, tout le monde a Robinho, va pouvoir tenir les Ezara, ma bé. Par rapport à faire rigoler, biso peut zongi ça gana nzela ndemo Sankara so bungi to zongi se na nzela aza mukolo aza na bandi na ye bakolisi bana bango tu baza génération oyo bazoki na ménopause bakolisi bana faut bandeni oloba donc pour ngai conseil na pesier aza na respect ya papi Kakol d'abord aza na respect ya papi Kakol po orchestre eza na ba norme nango boucle. Merci, John. On a fini. Un mot de la fin. Pas un mot de la fin parce que tu es au moins à mon avis. Oui. Mon numéro de téléphone rapidement. Tes numéros n'ont pas de poste n'ont pas bien gaillot. Et bien ils m'ont jamais comment. Bah poste n'ont pas bien garisé. Pas nous bien gambriema. Tant que ça tu n'appelles le retour bien gabo sur la rebelle. Maman belé bah poste n'ont pas bien garisé. Monsieur Toza boulot toujours. Bon c'est la casino royal de Paris. Le balanga souka. Bon c'est la dynastie harmonie. Venez biso babindo bayembi. T'as un niveau. Venez biso babindo ba États-Unis yemba dynastie. T'as un niveau m'ta foutu bien. ala ba séjour awa pona album wana tala niveau Emile Elias a déplacé à ville à na France a type place à yemba au monte que ba Sankara mituna ba père mo et comment père moko et ça sentiment ya habité ezara pour comment Sankara voilà na wengeto akoma kosa marambu ami yebate donc ibo c'est la dynastie et album simbi doit aller mbona za na chant rappeler batu monseigneur Bitlington na chant rappeler batu vena biso selo za na nzembo Gilles était Moulopoué Michel Baz au mon niveau donc et ça tout partout la cause n'a pas tout que fait na biso forma à côté tout n'est pas sali soka ko boya ba tout ba Hollande na betando ike to biso pe to ya ko détailler sous ba détail ngo deto détail amike bono pour ko suki ça na pesika ba mbote ndenge to sukaka rapidement na pesi mbote na ngana kemba na Grèce nous tunayo
Lisez Francis Kibelo, papa na Francina Kibelo, charge ya Grèce, para-européen, passeport rouge, papa na Emma Kibelo. Donc, on a des bananes. Prêtre, Francis Kibelo. La solara bien. Donc, on appelle Simbote Nangana, Venanga Ishide Kibelo. La taille magnifique na Paris, il y a moi si on a fait anniversaire lobby, la personne en beauté belle, maman nasi, la personne en beauté na Joël Makazu, les qui a serre na biso nasi na Paris, la personne en beauté na Smith Faustino na Paris, la personne en beauté na Gardi Matondo fils à papa. Gardi Matondo. Gardi Matungu, le fils à papa, la personne en beauté belé, la personne en beauté la Belgique, il y a Fanny Boka, Maître Wass le suprême, il y a Rabi Mounouani, Mogoda Mounouani, Enoch Mounouani, il y a Jimmy Mounouani. Bon, Narcisse, prochainement, merci. Bien qu'on avait réussi de cette très belle chaîne Concept Audio. Restez branchés sur Concept et bon suite de programme. Bye bye.